après film oyo Cardozo atournaki na papa na biso Vini, film oyo Cardozo abomaki Vini, bate bele balandaki film wana na Belar TV. Après film wana tomonaki Cardozo azalaki lisusu na Bellevue TV, donc azalaki lisusu na Belar T. Alors bate bele baloba mo biloba loba, bate bele baloba ki loba ki ke Bellevue futara bango bien te, ya wana bomoni Cardozo amonani lisusu te, bate bele baloba ki oyo esengela ki baloba. Alors lelo tomoni lisusu Cardozo yeyo na film asika oyo zo banda le 11 Cardozo le 9 ya le 9 film asika kokota déjà lobby Cardozo azali na kati ya film wana titre nango eza présentation. Bande konanga yango tolobaka towelaka koloba nanu te, towela koloba te. Alors lelo chez Ursule Botello TV nazo expliquer bino explication claire et vraie. Lelo toye ba pourquoi Cardozo amonana quitté, pourquoi a salaki lisusu te après film ya yena Vini, to monaki ke Bellevue akota ki ba film o to monaki Cardozo te, alors ba te bele baloba ki loba ki we sengela ki baloba. Lelo toye to expliquer bino bat musu balobi ke danani Cardozo na mama na biso Bellevue kanzi ba bebana ki bat musu ba bimisi o sengela ki ba bimisa. Toye barate. Pourquoi boboaka kaka mandoki na Bellevue TV? Pourquoi botalaka famille bota? Pourquoi boboaka kaka mandoki kuna? Alors Cardozo na mama na ye, Cardozo na sœur na ye, Cardozo na ndeko na ye ozali bongo Bellevue kanzi bakoki jamais ko bebana. Bande onanga boyoka nani ataki kisongi nani alobaki nani ayaki na makambo ya lukuta. Alors mbote na bande konyoso obolandaka biso, mbote na ba famille tout obolandaka Ursule Botello TV na pesi bino mbote esika nyoso bozali na kombo na Yesu Masia. Bande onanga kande toyebisaka bino soki ezambala liboso otombe na chaîne na biso, osabone, okommente, olike, opartage ba video na biso, nzamba lola akopambola yo. Ka ndenge to mesana kosolara na bino ke soki eza première fois na yo o trouver Ursule Botello TV, en tout cas to senga kaka bo s'abonner, ba abonnement na bino yango nde to senga ka po ba abonnement na bino yango nde esalara biso bien makasi. Alors abonne-toi yo muto okoti mbala liboso, abonne-toi yo muto o moni chaîne na biso kaka lelo, to bondeli yo o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sala malam. Donc car na système moko ya bien de na ebisaka bino bo s'abonaka, bo partageaka, eza meilleure façon ya ko soutenir chaîne na biso po ekende liboso. Bande wana ngai en tout cas botikaka kolobaka balobaka mingi soki oyebi na likambo te ko welaka mingi kolobaka te po ezalaka malamu te. Cardozo a tourné qui film na ye na Vini, Cardozo a bomaki Vini, Cardozo a tourné qui film na ye na Blaise, Cardozo a tourné qui film na Mama Étoile, Cardozo a tourné qui film na batu nyonso oyo batournaka na famille Bota. Et là je vous signale que ezalaki film ya liboso te oyo Cardozo a tourné qui na famille Bota. Ezalaki film ya liboso te oyo Cardozo a tourné qui epa ya mama na biso Bellevue kanzi. Tango Cardozo silisi ko tourner film wana a voyager ki to mona ki Cardozo akenda ki Dubai. A tape ko kende Dubai te to mona ka déjà na ba film monsieur le na Bellevue, mamilo azanga te na ba film mais na film monsieur po mona pe mamilo azate. To mona ka leya ndaya zanga kate na ba filme mais eza pe na film monsieur moni ke comme place na ezate Bellevue a permission po moni place na été. Cardozo aza a salara na famille Bota te soit aza signé te ke o aza membre famille Bota to aza penza donc a signé azwa contrat kuna azwa contrat na famille Bota te. Mais soki bana besoin Cardozo ba benga kaye ba futie caché na ye akei a jouer. Comme Bellevue azakana bien na batu nyonso, comme Bellevue azakana kimia na batu nyonso, comme akipara na te alingaka na tout le monde. Soki azana posa Cardozo a bengaka Cardozo a futie caché na Cardozo a jouer, ya pesi mayele o koto a futi caché na esili. Eza bongo nde bango nyonso ba dilaka.
bongo nde bango nyonso basalelaka yango nde bongo. Alors tomoni Cardozo ajouaki théâtre après tourner, après kosala théâtre wana ya ye na Vini akendaki Dubai. Eza na bate bele bayebi yango te, mais soki otalaki yango te kaka na bavideo na biso ya Irsil Botelo ya TV okiti tina se omona bavideo oyo tolakisaki parcours ya Cardozo na Dubai. Alors Cardozo akendaki na ye kopema, akendaki na ye kopema, lelo asilisi congé na ye oyo akendaki na Dubai ke ba faire na ye, akenda somba mutuka na ye, akendaki na ye kopema. Tango amoni ke asilisi, tango amoni ke asali deja makambo oyo esengelaki asala, Cardozo azongi aye kozonga na ye. Tango azongi ye otomoni ye lisusu na famille Libota. Filme ya sika obo la présentation Cardozo aza na kati. Siko bino bato bokenda koluka ba confusion na ba comédien, bino bato bokenda kotonga ba comédien, likambo yo tomona kiango lisusu tangu Davina apwa asisaka kosala filme moko o basalaka o Davina kufaka wana azaki mwasi ya bobo balandaki ye pona ba influence tangu basilisaki kosala filme wana. Tomona ki pe Davina voyageaki na deuxième film Davina zalaki te. Donc yana ba film musu basalaka o mona pena ke oui film o peneza donc bongo ya chaîne. Ba film musu ekota komoni pena film o penza donc yango peneza film mo ya mutuya et puis ba film ane kendaka tina ba 13e épisode o mona kete o nde filme o nde pena film o ba travailler donc ezaka travail moko munene. Bomoni filme o Davina salaka wana o azaki leki ya Getty, azaki ya Getty, mama bongo azaki mama ni. Tomona ki filme wana ezaki mama na filme. Après filme wana Davina kende kopema. Filme o Davina nya ucho ko sala. Filme o yo mama na biso Cardozo ucho ko sala. Eza filme mukiete. Cardozo auto sala film mukiete. Cardozo sala ki wana pena série mobimba o ba sala ki na Bella TV po etalemaki pas possible. Film wana etalemaki pourquoi etalemaki po ba travailler ki yango bien ezaki pe na bato belé o balinga ki film wana. Alors après film wana Cardozo a préféré ki na ye a voyager akende kopema yango wana tomona ki lisusu te. Alors bato belé boye bo lobby bo fingi bo lobby omoni kutu kuna bato so bakei bazonga te e omoni kutu kwa nani akosi bino ke kuna bato so bakei bazonga te. Akendaki asalaki atournaki filme na ye azwaki mbongo na ye asilisi a tracé chemin asali babilo na ye mususu. Dernièrement Cabo Dacosta bando mona na lisute bolobi est-ce que Dacosta pena ko quitter Belleville? Dacosta pena ko longwa na Belleville TV po akende wapi? Elo moko na yebisa bino boyeba batu wana bazaka pe na ba chaîne na bango. Ndeti Cardozo ana chaîne na ye pe o akota ba filme na ye. Ndeti Dacosta ape na chaîne na ye oyo akota ba filme na ye. Dans lelo atato moni bango te, il faut yeba ki ana chaîne na ye, il faut landela pe chaîne na ye, il faut a produire chaîne na ye, asa la production ba filme na bazaka pe na ba chaîne na bango. À part ba chaîne na bango bana ba famille, bana o faut ba s'occuper. Cardozo na bana o fa s'occuper na bango ana ba famille. Akopesa ka tanyo sote amona na film nyoso. À part et pas Bella TV, ana place musu akenda ko jouer, ana place musu o batiaka yena ba casting ba benga kaye Cardozo ke jopo tala na yebi silence to yebi yango. E ana mutu moko te o akolobake ayebi tala ya dozo te. E ana mutu moko te. Mutu nyonso ayebi tala ya Cardozo. Mutu nyonso ayebi tala ya dozo. Alors, moko to controlaka, soit to talaka nanu tali o verfio moni eza bongo eza bongo te bongo te. Bongo ndi mambikindilaka. Cardozo tika Belleville okende wapi? Cardozo tika ba place ake. Cardozo salaka nyonso. Cardozo to yo luke na ba gag omona ye. Ona ba gag bisa bino ke mwa saza na likamba mutu te. Bo mona monda théâtre lelo ekoma so ba benga muto na tournage muto osala te. Soki muto koto osala na théâtre muto koto osala te monda ba comédien lelo ekoma bongo. Mais batuloka ba Cardozo ba kipate.
Cardozo aza partout. Ata na gag okendo sala na ye. Au sala ye penda zaka partout. Muto azaka partout, muto azaka na likambo na mutu te. Ana ba limite te. Pona bata théâtre toyebi bate belé bana ba limite. Bate belé bana ba limite, mais Cardozo azaka na ba limite te. Pourquoi azaka na limite te? Po ayeba kova na bato. Ayebi ke awa na okende, ayebi ke awa na okende te grâce ya manque à respect. Ayebi ke awa na okende po penza respect zalaka. Mutunda vivra bongo. Muta vivra boye. Lelo monde à théâtre na biso baby bate belé ba lo belango. Na landi foku Renate na TV a lobeli kamba théâtre. Monde à théâtre lelo ezo beba po ba hypocrite baza mingi ba vivre na hypocrisie. Bana basi bela théâtre ba vivre na hypocrisie. Ba hypocrite basé belé. Yango moni monde à théâtre zo ko avancer ti. Soki muto akendaka boye muto akoya boye te. Soki bayoki muto atunaki boye koto kande koti. Or kala ezala boye te. Nga yebisa bino toujours soki kaka monde à théâtre na biso Congo lelo bazongeli ata ba théâtre ka monde kala ndenge ezalaka. Ba comédien belé ba otika théâtre. Et alors ba comédien musu babimika pona merci YouTube. Ba comédien belé babimi pona merci YouTube. Ayebi ka oya au fongola chaîne na ye au sala groupe. Ayebi ka oya au jouer batu bo benga ye au kena chaîne yo a jouer au mona na TV directement pour na visibilité. Yango bo moni théâtre na biso koti pito pale kala batu bandolo bake ba jeune fille ba yesika sika na théâtre ba ngonde ba luka ba problème mais aki bongo te. Lelo ba mikolo théâtre nde ba koma problématique pour na bata théâtre. Cardozo jouait pas Belleville ba finga qui était. Cardozo jouait pas Belleville za ki bienvenue na mutu nyonso. Et puis za ki mbali boso te Cardozo jouait. Et bo mona ki batia ki pas actrice principale bo mona ki ndenga pesa ki makambo. To mona ki biso nyonso. Alors siko bakoyoka na tena Belleville par rapport à quoi? Belleville nga na futa batu bien mutu ata bato ba ina ye. So ba leki na TV ba oloba ke Belleville afuta batu bien. Ata na bandeli bien ata bato ba ina ye. So ba leki na TV ba oloba ke Belleville afuta batu très bien. Pourquoi futa batu bien pour valoriser musala na ye? Azo valoriser tala ni Belleville quand wana bo mona wana eza compagnie munene. Eza maman entreprise nde bo mona ngwana. Kuna ba travaillaka te ke soki mutu mo nazwi titre boye. Boya to sangana na kuna ezaka te ke fo ba ke no ko bulaka. Kuna ba matière ezaka déjà. Donc kuna ba titre eza déjà. Bazala de na ba réserve ba théâtre o ba salle ba koza na 4 mots boye ba salle de ba bomba. Pourquoi et pas na ba tu bakendaka chaque jour musala. Bomone zaka o lundi, mardi, mercredi, jeudi ba tu ba ke musala ndengo na pa Belleville quand ezalaka. Ba te belé baza ba employé kuna na chaîne na ye. Ba te belé bomona wana o bazanga raté o ba tournage baza ba employé kuna. Babima lundi ti vendredi lundi ok tournage ma so pe koute simbi te msu ti dimanche ti samedi bakenda ba tournage. Yongo bomona mambe belé bima na monde ba comédien pourquoi bazala trop tena ba famille na bango ba koma trop famille na bango ka famille artistique yango nde koma famille na bango famille artistique yango nde koma vraiment famille na bango yana ba misu basala kutu ba moi ba mona ata ba ndeko na bango te mais na ba ndeko théâtre ba mona na chaque jour yango sika ba makambo kenda ko bimela. D'abord longola na mutu na bino ke muta okima na Belleville mutu soka ye pa Belleville longwa kei bomona ngo teke mutu soka ye pa Belleville kei tango pesa mkongo kuna surtout so ke kuna tanga vanda komika ko finga Belleville bomona ngo te et après bazongaka lelo soki ya gabi azumbonga matanga Belleville à l'équipe na TV le bina jango encore ya gabi peut-être pas zumbonga na soni pour en réalité nde ya gabi loba pour na Belleville ko zo mbongo pe ya Belleville te. Mais à la motema malamu
alaksaka bato motema ne ya malamu. Donc bato nyonso bokomelenga mpona nani Cardozo na Belleville makambo bino boyoki o bayebisi bino eza lokuta eza faux et archi faux. Bato bomitungisa maki po Cardozo omona na te bato nyonso bolobaki Cardozo omona na te Cardozo boyeboye bozela bomona Cardozo na filme o ya présentation na si bomoni déjà ba affiche nango partout. Bomoni de ande batie Cardozo wando nde batie wana omona pas actrice principale po ye batie ke mingi ka principale po apesa fait vraiment makambo a jouer toko makasi. Alors pona batu nyonso bo mitunaki ba question pona batu nyonso bo se sentaki mabe pona batu nyonso o bo tunaki vraiment ba question bozana bino motema pio Cardozo azoya na donc à partir il y a le 9 film na babaki banda le 9 donc le 9 déjà tozo mona Cardozo tozo mona ye vraiment en personne tozo mona ye tozo mona penza zo jouer na banda ku na biso azo jouer lelo déjà za ki fin ya film o ba ucho sala wana le londe ezalaki fin film éducation le londe ezalaki fin lobby tokoza ba making of nango et tokozwa pe présentation ya film o ekokotela biso le 9 et pas ya Belleville kandi kuna musala nde musala kuna chaîne kotikala teke o batia film moko déjà 6 jours 7 jours passés bango eza musala chaque jour il faut kotaka o esili o ebandi o esili o ebandi yango nde eza objectif ya chaîne na ye yango nde eza objectif na bango eza musala liboso. Donc boulot musala liboso ali aboton bo bengela patrona batu bayoka pasi batu bayoka ngozua batu bayoka ngo mutema mabe muto omi boma na yena osa musala mutazo pesa tan na yena musala ale temps ezo koma temps ya ko récolter bino bozo mona yango mabe ezaka vraiment malamu mingi te. Alors merci beaucoup na batu nyonso o bolandaka ngai Christelle Ngalula, je t'aime beaucoup depuis Diobour. Je t'aime beaucoup ma chérie, bisous à toi et Sika Ozali. Marina Mafuta, émission na yo lingaki yangoyo, émission na yo ozelaki yangoyo, ba réponse na yo yangoyo oyo na pesi yo. Donc Cardozo azali na famille Bota, Cardozo alongwe na ete, Cardozo azalaka pe membre teke o azala kuna azala membre kuna ki asinya buku moko kuna te. Donc babenga kaye kaka akende ko jouer soki rôle na ye ezali. Alors Princesse Allegria, merci beaucoup, bisous esika ozali Linda bukulu ya Balinda, bisous esika ozali, sans oublier Maître John depuis Cape Town, bisous na yo esika ozali. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongite jemi mangoi. Bye.